bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Mardi 15 octobre 2024 pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba ki mokola lundi 14 octobre délégation ya Banque mondiale Oyo et Kambama qui est pas ya directrice ya ba opération madame Anna Bierde et pas Wapi balobela ki bongo partenariat entre RDC na Banque mondiale balobela qui peut les sous situation sécuritaire ya Est République démocratique du Congo héritier mapindemi Ritskindo. Lundi na cité ya Union africaine, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki Anna Bierde Oyo azali directrice générale ya Banque mondiale chargée à opération Masolo na bango et lobela kimingi partenariat entre République démocratique du Congo et Longona institution financière Oyo. Situation sécuritaire na Est et République démocratique du Congo et zalaki pe aborder balobi ba présenter et pas ya chef de l'État ba réforme Oyo et zana litomba yango et tiamaki déjà en œuvre na mboka na biso République démocratique du Congo ndenge madame Anna Bierde atalisaki na masolo Oyo na Oyo etali directeur général chargé à opération ya Banque mondiale alobi azali impressionné na succès ya politique ya gratuité ya enseignement de base Oyo ezali kosalema na République démocratique du Congo pona Oyo etali situation sécuritaire pe humanitaire na Est ya RDC madame Bierde atalisi ke mikolo Oyo visite na bango na zone Oyo et permetaki bango komona ndenge nini bakoki ko appuyer to Banque mondiale akoki ko soutenir population ya République démocratique du Congo Pelisusu komema résilience. Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo nangambu nae ba évoka ki pe importance ya secteur prioritaire local la agriculture, infrastructure, misale ya bilenge pe éducation pour na développement ya République démocratique du Congo. Na Sénat Bosengeli Koyeba qui est président de la Chambre haute ya Parlement Jean-Michel Samalukonde Kenge a intervenu qui lundi 14 octobre na sa 49e assemblée de l'Union interparlementaire na Genève kuna na Suisse. Azalaki na tête ya délégation on ezalaki composé et pas ya premier vice-président ya Assemblée nationale deux sénateurs pe quelques députés nationaux yenani président ya chambre haute ya parlement honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge oya kindaki solo ko représenter République démocratique du Congo na sa 49e assemblée ya union interparlementaire oyo ezali réunion moko connexe et pas wapi efungwamaki le 13 pe clôture nango
ekosale mabongo le 17 octobre 2024 kuna na Genève, capitale ya Suisse. Ba assise oyo mama na likambo nango ezali exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable. Kozwanaye Maloba Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ono ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisaki intérêt oyo ezali ko rêver pour na bonne utilisation pe ba service bénéfique ya science ya ba nouvelle technologie pe ba innovation pour na ba pays nyonso ya mokili pamba te ezali ko faire partir na humanité pe ko constituer moteur ya développement durable oyo ezali ko sala usage positif pour na ko viser bien-être social pe amélioration ya ba conditions de vie ya population. Samalkonde Kenge atalisaki lisusu thème oyo ezali na centre ya misala ebele oyo ezali na intérêt réel pe particulier na République démocratique du Congo oyo ezali pays moko eza ko regorger ebele ya ba minerais critiques pe stratégique oyo eza ko lukama na innovation technologique. Bosengeli koyeba ke a révélaki na assistance oyo quelques avancées enregistrées na République démocratique du Congo na domaine ya science pe innovation technologique. Pour na speaker ya chambre haute ya parlement ya RDC et travailler tamolai pour na ba politique pe cadre juridique ya ba question relative na science na technologie pe na ba innovation ezali wanande adoptaki ebele ya ba test ndakisa ya loi ya code ya numérique. Posengeli koyeba ke président ya chambre haute ya parlement azalaki récit pour na ko inscrire ba point ya ba urgence na assemblée parlementaire internationale oyo résolution ya RDC na ba question sécuritaire pe humanitaire na partie est kuna a obtenaki appui ya majorité ya ba parlementaire oyo bazalaki présent na ba assise oyo epai wapi balingi kimia ezala durable na République démocratique du Congo. Pona kosilisa bosengeli koyeba ke union interparlementaire ezali organisation mondiale ya ba parlement oyo siège nango ezwami bongo na Genève ezali forum moko ya dialogue ya coopération pe ya action parlementaire epai wapi eza ko promet démocratie lisungi ya ba parlement pe ba parlementaire à travers mokili po ete ba remplir ba mandat na bango. Na masolo ya chambre basse ya parlement bosimba ke président ya assemblée nationale le professeur Vital Kamerhe a président ki lundi 14 octobre réunion ya liboso ya conférence ya ba président elongo na ba commission permanente héritier mapinde mapesi no détail. Président Vital Kamerhe yé a président ki lundi 14 octobre première conférence ya ba président pe ba commission permanente ya chambre basse ya parlement ba premier balé ezalaki inscrit na ordre du jour mingi penza adoption ya tableau ba membre ba bureau ya ba commission permanente pe vote ya projet ya calendrier partiel ya ba matière oyo ekozala traité na session parlementaire oyo ezali mingi 3 projets ya loi oyo ezali ki déjà déposé et pa ya gouvernement na nzela ya assemblée nationale. Projet ya loi oyo ezali kolobela réduction des comptes exercice 2023, projet ya loi rectificative ya loi ya finance exercice 2024 et projet ya loi ya finance 2025. Pour na oyo etali premier point conférence ya président banduma qui répartition ya membre ya bureau ya commission permanente ya assemblée nationale et sengeli bosimba ke lelo organe nyonso ya direction ya assemblée nationale bazali au grand complet. Donc conférence ya président 21 groupes parlementaires président pe membre ya bureau ya 10 commissions permanentes oyo comité de sages na ngambo mosusu liste ba membre oyo ezalaki déjà présenté na plénière et ezalaki validé. Boye rapporteur ya assemblée nationale professeur Jacques Njoli a déclaré que Sengeli ke ba liste ba membre ba différentes commissions permanentes ezala adopté après ba discussion ya makasi na sujet ya présidence ya commission ECOFIN kuna ya assemblée nationale bazwaki consensus na 99% parce que proposition ya ba répartition ba commission pe ba désignation ba animateur ya ba élément mibale oyo ezalaki adopté na unanimité kasi ezalaki décidé ba discussion pe ba ta harmonie ya quelques noms
kati na ba famille politique oyo esengela ki ba continuer yango nde bande ko empêcher ba commission mosusu soki te ya commission oyo ba travailler ndenge Jacques Njoli atalisaki pona oyo etali point mi balé na ordre du jour plénière annonça ki pona mardi 15 octobre na Assemblée nationale pour examiner projet ya loi oyo ezali kolobela réduction des comptes exercice 2023 projet ya loi rectificative ya loi des finances exercice 2024 des projets oyo ekozala présenté mingi epa ya ministre ya finance Doudou Fwamba pe ministre d'État en charge ya budget Aimé Boje Sangara pona oyo etali projet ya loi ya finance exercice 2025 texte oyo ekozala examiné tango plénière ekozala yango ezali prévu le 27 pe le 28 octobre 2024. Namasola primature Bosengali Koeba qui est première ministre Judith Suminwa a Beta qui masolo lundi 14 octobre na primature et l'ongona délégation ya Banque mondiale au Bakamba Maki et pas ya directrice ya ba opération madame Anna Bijard de Boeba qui balobela qui partenariat entre RDC na Banque mondiale Nathalie Kaila Kapenda héritier Mapindemi. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a Betaki Masolo lundi 14 octobre 2024 na primature et l'ongona délégation ya Banque mondiale et Kambamaki et pas ya madame Anna Berge, directrice générale ya ba opération P qui partenariat entre RDC et l'ongona Banque mondiale Boebo Simbake institution ya Bretton Woods Oyo va disponibiliser près de 7,3 milliards de dollars américains pour la mise en œuvre. Il y a 22 projets en cours pour l'exécution na RDC. Judith Suminwa pe Anna Baird Bango balobela kipe makambo etali kokolisa d'investissement et institution financière internationale pour na koza ba résultat moko rapide. Boye balobi bazana réunion moko ya makasi elongo na premier ministre ba discuter ki pour na partenariat ya malonga Banque mondiale azali kota en œuvre 22 projets na RDC ezali kati na yango 7,3 milliards pour na ko investir pe bazana possibilité ya kokolisa ba investissement pour na koza ba résultat moko na ndenge ya lombango ndenge madame Anna Baird atalisaki na ngambo mosusu premier ministre elongo na bapaya na ye balobela ki nécessité ya kokomisa économie ya RDC capable à créer ba emploi et belé balobela ki pe makambo etali domaine prioritaire pour na avenir balobela ki bokoli to ko créer ba emploi ya population mingi penza ya bilenge ba opportunité oyo ya kokolisa ba emploi ba valeur ajoutée autour ya ba opportunité industrielle lokola ba secteur ya mine ya énergie secteur privé oyo esengeli et jouer rôle moko clé pour na ko créer ba emploi na même occasion bango balobela ki pe makambo etali environnement pe ko luka ko améliorer climat ba affaire pour na ko favoriser ba investissement na RDC boyika kana masolo na bango balobela ki pe lisusu ba question énergétique Banque mondiale alingi amikotisa na baisse ya ba fracture et énergie na RDC bango batala ki pe ko luka ndenge ni ba effort ba koki ko sala pour na ko kolisa énergie na mboka eza na opportunité ebele na secteur ya énergie oyo esengeli eyeba na kozala exploiter grâce na ba ressources hydrauliques ya RDC ba pays mususu ba koki ko bénéficier pe kozala servi pour na ba opportunité ya ko exploiter électricité ya RDC visite oyo ya Banque mondiale na Goma ezalaki pe évoqué na masolo na bango selon Banque mondiale eza na litomba ya ko appuyer population ya est ya RDC na kokolisa ka ba service de base pour na ko assurer sécurité. Parmi les projets Oyo, Banque mondiale, Azali Komema na RDC, et Sengeli Totanga, programme d'accès aux services d'eau et assainissement. Puis ce programme, il y a restauration, il y a forêt, puis il y a savane. Projet à développement multisectoriel, puis il y a résilience urbaine na Kinshasa. Projet, il y a autonomisation, il y a basi, puis entrepreneur. Puis ce côté na niveau, bah petites et moyennes entreprises pour na transformer économie, puis bah emploi. Bossi que Banque mondiale, Azali ko contribuer pour na lutter contre pauvreté, peut koluka ko améliorer tout ko bongisa ba condition ya vie ya population ya République démocratique du Congo, nanzela ya éducation, énergie, santé, pe ba services sociaux mususu gouvernement Suminwa Azali ko kolisa accès na ba services sociaux de base, pe pilier majeur ya plan na ye ya action pilier 4 ndenge ba bengi yango. Car la primature Bosengali Koyeba qui est première ministre Judith Suminwa Ayamba qui le même lundi 14
octobre wana na cabinet na ye ya mosala délégation ya ba notable ya province ya Haut-Uele oyo bakambamaki na Monseigneur Donatien Chole pona epai bayaki ko solola na ye oyo basengaki accompagnement ya gouvernement pona anniversaire ya liwa ya Anuarite Nengapeta oyo azalaki bongo martyr Nathalie Kaila héritier Mapindeni. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki lundi 14 octobre 2024 na cabinet na ya Mosala délégation ya ba notable ya province ya Haut-Uele bakambamaki na Monseigneur Donatien Chole délégation oyo bayaki ko solliciter accompagnement ya gouvernement pour na kobongisa 60e anniversaire ya martyr ya sœur Marie Clémentine Anuarite Nengapeta bango balobi baye epai ya madame premier ministre pour na ko partager elongo na ye cahier de charge pe ba préoccupation na bango par rapport ya ba pèlerinage oyo balingi ba organiser pour na oyo etali anniversaire ya liwa ya Anuarite Nengapeta na ville ya Kisangani na mboka Wamba pe Isiro ezali na défi ya kotonga ba grand sanctuaire na mémoire ya Anuarite ndenge Monseigneur Donatien Chole atalisaki évêque a précisaki que l'activité ya kokanisa bienheureuse Anuarite ezali prévu mardi 26 novembre kino mardi 3 décembre 2024 na Isiro chef-lieu ya province ya Haut-Uele et kozala événement moko munene pour na église catholique mais lisusu pour na nation congolaise mobimba po ete ba valeur oyo Anuarite a defendaki ezali ba valeur ya humanité oyo esengeli kotombola yango. Premier ministre a rassuré délégation oyo implication na ye na kota en place kalamingite comité moko pour exécuter ba préparatif moko particulièrement ya kotonga sanctuaire na Isiro mwana mwasi ya église Judith Suminwa na ngambo mosusu atalisi disponibilité ya gouvernement na ye pour na ko accompagner église catholique pe a promettre à cause à la présente yemoko physiquement mokolo ya cérémonie commémorative oyo Marie Clémentine Anuarite Nengapeta azalaki assassiné le 1er décembre 1964 ye azalaki béatifié le 15 août 1985 et pa ya pape Jean-Paul II depuis tango wana église catholique ya RDC azali ko célébrer le 1er décembre ya mbula nyonso martyr ya pureté. Le grand leader d'opinion Bredjo Engali a salaki bongo adhésion na ye dimanche 13 octobre na parti politique babengi bongo Union congolaise ya autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba badesa elongo na Fabrice Ndombi na commentaire ya héritier Mapindemi. Les grands leaders d'opinion ya ville ya Kinshasa Bredjo Engali Obama Mfiri ye leader monene a mobilisé plus de 5000 personnes mobimba na espace culturel sociétaire na commune ya Maluku pour na adhésion na na parti politique babengi Union congolaise ikona mokuse ya autorité morale vice-premier ministre et ministre économie nationale mwana mboka professeur Daniel Mukoko Samba milulu oyo ezalaki opesi mbwambwa boyi oniati moninga osengi pardon nyonso ezalaki dirigé na dirkab ya autorité morale to président national ya parti camarade Clinton Banana. Tout le monde qui présence, il y a secrétaire général est parti, Prince Mwadi, pe présence, il y a secrétaire général adjoint Ephraim Sumbu. Bango basala ki ba discours ya ndenge na ndenge avant les grands leaders d'opinion, Bredjo Engali Obama Mfiri, Matembele Asimandaku, nyonso elekaki vraiment kitoko après ba discours ya ndenge na ndenge ezalaki ngala ya signature ya fiche d'adhésion et pas wapi Bredjo Engali Obama a signé qui fiche d'adhésion nde epesaki nzela ya kokota directement na parti babengi ICO boye secrétaire général ya ICO apesaki chapeau ba symbole nyonso ya parti pe oyo etalisami ke azali désormais membre ya Union congolaise parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba oyo azali vice-premier ministre pe ministre en charge ya économie nationale nyonso elekaki vraiment kitoko ya Kosamba ezali te popularité ya Bredjo Engali Obama ezali ya ko démontrer te na occasion wana ba chef coutumier oyo bazalaki présent ba pesaki pe ba symbole ya pouvoir coutumier ndenge bozali komona
bapesaki ye trophée pe bapesaki ye kan oyo ezali kotalisa ke bango nyonso baza na nsima na ye. Kaka na même occasion, Asbel babengi Observatoire congolais pour la bonne gouvernance et sociale baremetaki ye brevet de mérite en tant que meilleur acteur social et culturel na misala kitoko pe ya malamu oyo Bridge Engali Mfiri Obama azali kosala ya kosamba ezali te. Na lelo ezalaki journée na ngai Bridge Engali leader ya Kinshasa ya kosala adhésion massive la population na ngai na nsima nde toyaki kokota na parti politique Union Congolaise oyo ezali etambami epai autorité morale le professeur docteur Daniel Mukoko Samba. Message na relancé na population ya Kinshasa mobimba. Ngai leader ya Kinshasa naye koadhéré parce que nalandi vision oyo parti Union Congolaise eza pour l'intérêt ya peuple. Tomoni yango na ndenge nini le professeur docteur Daniel Mukoko Samba azali kobunda mpo na vie chère elongo na mwana mboka oyo bato nyonso bazali kopesa lomemia ezali mama Judith oyo azali premier ministre na biso mwasi na mayele oyo aye na mbongwana mpe topesi longonia na mokonzi ya mboka grâce na ye nde oyo tomoni lelo carburé kiti toyebi ke na mikolo tozali koya biloko ya kolia mpe kokita yango tokoti na vision ya mwana mboka le professeur docteur Daniel Mukoko Samba na vision aza nango na mayele aza nango na intérêt aza nango mpona Congo toyebi ke demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Moto azali leader ayebanaka na bato oyo bazali kolanda ye nsima. Plus de 5000 personnes batondisa municipal culturel sociétaire ya Maluku ezali kotalisa ke Bridge Engali Obama azali moto ya bato matembele ya simandako na ville ya Kinshasa plus fort que Bridge Engali Obama tumeur. Association confessionnelle Kintwadi Kiabangunza bazalaki na kitu monene samedi 12 octobre 2024 na cadre ya kokanisa liwa ya papa Simo Kimbangu la Dilandu héritier Mapindemi. 12 octobre 1951, 12 octobre 2024, et Kokusé le lot 73 ans depuis Mfumu Kimbangu à Koufaka. Bosimba Kemilulu ya ndenge na ndenge ezalaki organisé na cadre ya 73e anniversaire Oyo Association confessionnelle Kintwadi Kiabangunza ACK na Mokuse Oyo ezwami na commune ya Kisenso quartier Sola Oyo ekambamaka epai ya chef spirituel pe représentant légal Ntumwa Menga bango pe ba organisaki milulu to messe ya kafu po na milulu Oyo ba cérémonie ya ndenge na ndenge esalemaki pe ba démonstration ebele kuna na district une centre na sous juridiction ya président Tangu Nzingu tomonaki président ya département ya jeunesse ya district une centre Mampuru Ngampela pe Faustino Barela Ngansi batiaki kuna na temi oyo balobelaki bilembo pe bopemi ya Sauveur Kimbangu dia Tungu Kimbangu dia Tungunwa balobelaki na livre ya Mbanzanda Muku Kimbangu chapitre 46 verset 1 na 6 epai wapi motei ezalaki landu ye atelisaki bango kufa ya papa Simo Kimbangu alobelaki pe biographie na ye pona bango balobi Fumo Kimbangu akufa kasi akundama esika makote nzoto na ye elimwa batelisaki misala minene pe makasi oyo Fumo Kimbangu asalaki yango ezali kosenga na bayindo nyonso na continent ya Afrique baeba na kondima ba œuvre nyonso ye asalaki Bosimba kena suka ya milulu président ya jeunesse ya district une centre alobaki boye na micro ya Info Lingala. Père spirituel et représentant légal tout moi menga direction générale les arts matadi donc tout pour éclaircir kaka humanité que non Kimbangu akufa le 12 octobre 1951. Alors aujourd'hui le 12 octobre 2024 ça fait 73e anniversaire naé donc il y a disparition naé. Alors la raison pour laquelle Miso Bangunza pour rendre hommage pour célébrer journée naé de Miso Bangunza et association confessionnelle dans le district ya Kin centre précisément dans la commune ya Kisensu na quartier Sola. Yo mtozana posa ya kokende États-Unis deve loterie esi e bandi bokende kobeta ngombango na ba extension nyonso tout ya cyber Eric Nathalie Kaila pesi no ba détail. Deko ya Congo Kinshasa ya
DV Loterie édition 2026 esi ebandi na ville ya Kinshasa mobimba asuwa esi efungwami yaka kobeta DV Loterie epai ya baprofessionnel na masolo etali DV Loterie awa na baagence de voyage Eric Travel epai ya Nzambe Koko Yaya Jalaluddin Mohamed ADG Eric Mwamba Tambe na masolo ya DV Loterie na Kinshasa mobimba obiso awa erataka te de 2500 gagnants babimaka awa Kinshasa mobimba eyebi prise en charge assurée accompagnement pe au voyager okei mboka ya Oncle Sam famille d'accueil assurée na baeta nyonso ya mboka ya États-Unis année oyo bavantage ezali ebele et surtout ce que vous gagnez tala yaka na Eric Travel bakokanga yo photo kitoko na banorme o awa na Eric Travel bazali baprofessionnel na makambo etali photo pe traitement ya kosambeza te adresse na commune Limete 11e rue industrielle numéro 119 na entrée ya INPP kaka na immeuble Somida oza mobimba na commune ya Kalamu sur avenue Victoire numéro A20 bongo na commune ya Ngaliema na UPEN sur avenue Marine référence église de la Borne na commune ya Masina sur boulevard Lumumba en face ya entrée Kimbuta okokuta biso wana na ba chance de voyage Eric Travel awa eratakate un coup une flamme méga okokangama Eric Travel oyo pardon na ba innovation bino nyonso boza na besoin ya ba impression ya kitoko pona biloko na bino boyeba ke imprimerie le fruit de l'Ipta ezali wana pona bino bozwa yango na avenue Lodja numéro 4 na commune ya Kasavubu en face ya Imka Mijo Mabasi Papa, mama, bilenge, bino batoboza na besoin basa ela bino mosala ya kitoko esika ezakaka moko. Na likambo etali ba impression awa na ville ya Kinshasa kobanga te. Imprimerie les fruits de Ipta yango wana eye pona ba événement na bino lokola séminaire, conférence, défense, anniversaire, mariage, matanga, pe makambo ya ndenge na ndenge, place ezakaka moko na imprimerie le fruit de Ipta awa bazali na ba service lokola impression noir et blanc, impression affiche A1, AD, tina A6, ba impression ba badge ezali kosalema ba tasse, ba t-shirt, ba kepi, ba maillot, ba journal de classe, ba cahier de communication, ba dépliant, pe biloko ya ndenge na ndenge otali ofongoli monoko. Ndeko, tunanga nini na $5.5 ya pamba ba ko imprimele yo 1 mètre carré ya badge mosala kitoko ezali komonana na imprimerie les fruits de Ipta mbongo moke mosala ebele mosala kitoko client nyonso atali pe asepeli botunanga nini imprimerie les fruits de Ipta ezwami wapi yo motolingo mona bango kanga adresse yo bien avenue Lodja numéro 4 mosika te na Imka na commune ya Kasavubu tango katisika ka en face ya Imka okomona pancarte na bango ndenge bakomi le fruit de Ipta esika wapi mosala ezali kosalema ndeko awa na imprimerie le fruit de Ipta mosala kitoko ba impression ezali kosalama ko hésiter te le fruit de Ipta bazali ko beta nyonso dada eloko ya kobanga ezali te pe client asepeli imprimerie le fruit de Ipta awa mosala ezali komona nao lokola esalemi na mokili ya bapaya kasi esalemi kaka awa na ville ya Kinshasa bato misusu bazali kokosa na le fruit de Ipta kuna mbongo liboso te kasi mosala kitoko otali osepeli obengi bato mosusu bakotuna yo basaleli yo wapi réponse moko le fruit de Ipta tozana communiqué écologique moko awa bolanda lecture na
Famille Chimanga bazali na mawa makasi ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango liwa ya papa noko yaya na bango Tony Albert Chimanga oyo akufaki poso eleki na sima ya bokono ya tango molayi. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 18 octobre 2024 veye mortuaire ekosalema na salle 9 région oyo ezwami na avenue Batongo numéro 94/94 na commune ya Lemba, référence super Lemba. Nde samedi 19 octobre 2024 na ngonga ya 9h nzoto ya mowei ekobima pe bako exposé yango na morgue mère et enfant de Ngaba ex mama Bobila Dawa oyo ezwami na avenue Kianza numéro 58 non loin ya super Lemba. Na ngonga ya 11h bokundami ya nzoto ekosalema bongo na cimetière nouvelle cité de Kinkole. Nde na ngonga ya 15h bain de consolation na salle 9 région. En attendant nzoto ya mowei ebima matanga ezali kosalema bongo na Lemba sous région route bypass numéro 10. Communiqué oyo ezali signé epa ya mama Alphonsine Chimanga. La kate info lingala journal ya pepe pona peuple yango ekomi na suke pap na zaki na esonga makasi ya ko présenter les bino yango soki boya presse ki on bopesa merci na Ritkindu oya kumbela ki édition papa zaki assisté pa Nathalie Kaila kapena na sima ya caméra tozala ki bongo la Igor Tingi montage simba maki na Christian Kengebeni pe Fabu Sulundo mi journal ya pepe pona peuple zaka supervisé et pas héritier mapinde mi coordonné par Stéphane Skande bandeko boutique la malam. Au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesibino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour nabino ya kotombola bongo chiffre d'affaires nabino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mbona eye dokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.